Kabila. Kabila asali ba mandat na ye. Asali na bawa moyi. Makambo ndenge na ndenge. Lelo yo babomisi bato par-ci par-là. Yo ozolinga to dialogue nini na ye. Dialogue ezate. Biso to bunda pona ekolo soki esengi biso to koma ba wazalendo to koma ba wazalendo. Nakati ya capital lao. Pona ko défendre Congo. Toza mibali papa to basite ba petit wana ozomona ba rwanda ba makolizanga forme wana azana poite ezande trahison nde muto zo salama. Il faut changement salama biso to sengelo musuke changement déboulement mais eza système soki ba bandaki déjà na ekomi na 80% 20% on a fait salama mbamoko ba gens ya nazo insister ba gens ya CEO yo ba sala ba 30 ans 35 ans taka na poste moko mokonza mboka ba changer bango nde mutu bazo créer facilitation ya makambo ndenge na ndenge ko faciliter bato na bango wana. Il faut changement total na ba frontière surtout na ebelo na oloba oui bisimbo zo ding sani na ka bisimbo na makambo ti apesaka te azo pese te ba carton plein ba mari mais bisimbo na makambo azo pese te peut-être na makambo na bango wana yo zo kaka komwa mutu bizibururu mon frère ko tsanga na ba angle wana te tous ces petits bazo la ndi wana ba munoko solo ba yede loko te c'est monsieur azali ko jouer double G. Dehors, azo jouer double G. Comment expliquer kaka na moment mboka eza na ba agression kaka moment yozo ya Canada. Donc so yo c'est désordre 3 jours après 4 jours après makambo wana salami. Bato ba lande ba yebe loko te. To yebi makambo nini yo bango ba osala. Mais Nzambe a confondre bango. M23 wana eza mouvement ya le 23 mars. Ce sont des Rwandais. Na bato basala yango toyebi yango. Est-ce que c'est le roi bomba? To zaka na Kinshasa te? Toyebi makambo wana nyonso. Na bato bazo ko alimenter bango. Toyebi nyonso ndenge ezokende. Mais Congo tel mesa ya ba Congolais. Mungu na otika olonga Congo ata mokete. Boka Freddy. Bonjour Ndeko Mopanzi Sango. Merci beaucoup Boka Freddy. Obengam Nanzela ya DRC nous accompagne à Congo Live Télévision. Tobetama sur la République démocratique du Congo. Na lombango bonne santé politique la République démocratique du Congo. Santé politique et la République démocratique du Congo, surtout il y a Bisso, il y a parti présidentiel, Nyon Soezo Kende Malamu, Nangolo Nzambe malgré Dongolo Misso, mais Nyon c'est vraiment anormal. Apparemment, vous êtes fier de l'occupation, il y a ville, il y a Goma, les autres en 1.3, vous êtes fier de ça? Moto a fier, peut-être allié na Bango, peut-être cousin ya Gagame, mais vrai Congolais du sang, a la fierté. Ngande naza na kanda makasi ndeko na ngai. Naza vraiment fierté. Sauf que makambu ya Goma ba lobaki na biso na ndeko na biso Patrick Muyaya. Alobi cette fois-ci bato banda kopesa information ya Goma pona ko diffuser ezalaka ka gouvernement. Parce que il y a ba G ezo sala mama kasi omona moto asali point de presse na Kigali ba yeba chango te za na Goma. Omona moto azu image moko ya kala ote ya Goma. Mais tango bandeko bazolo ba na Goma nde ba Rwanda bazu yango ya 100%. Bongo bitumbo ezo bundana ka nyonso kaka na kata Goma ngo o bango bazwaki bazo bundana banani. Donc, allez-y comprendre que na kati ya Goma FARDC azakaka.
Azaka meto na bilili ozoleka o mwana mboka Fredi bilili otomona Corneille nanga osala salongo bilili yango ozoleka o ozomona oui azosala salongo na kati ya Kigali na kati ya Rwanda. Mais je vous dis la vérité, et ça la kati ya Rwanda. Mais venez-vous partout pouvoir vous croire que en 23 ans na kata Goma na lobi boye toyebi ke ba Rwandais bazobundisa biso. M23 il faut bien dire papa M23 wana eza mouvement ya le 23 mars, ce sont des Rwandais na bato basala yango toyebi yango. Est-ce que c'est lo bomba yo ozaka na Kinshasa te toyebi makambo wana nyonso na bato bazo ko alimenter bango toyebi nyonso ndenge ezokende. Mais Congo tellement ça ba Congolais monguna otika olonga Congo ata mokete. Il y a beaucoup de traîtres na kati ya Congo awa. Oh biso tozomona makambo d'ailleurs nano ndeko na ngai parce que ozonima te keza ba Rwandais nde bazana se ya makambo wana. Sala constat bien avant mouvement wana salama eloni elekaki Joseph Kabila akutani na bato na Éthiopie entre autres Bakatumbi batu baza mo ebele na kotanga bakombola bango te. Akutani na bato na Afrique du Sud avant mouvement wana salama. Il est quelques jours pour na koluka ko déstabiliser bien force ya chef de l'État. Force naye c'est parti politique naye IDPS. Wana nazo décortiquer makambo ndenge oyo plan na bango bande ko sala biso beto ota bango kana miso bonzambe. Bazui ba financer bato ba pesi bato misolo awa na kati ya Congo. Bon, force neza wa force neza na IDPS. Ah, le IDPS bota ka makambo président Fredi. Mon frère, il y a des faits oyo ezomona na miso. Palpable. Yo ozomona yango na ina kende. Ba pesi bato mbongo, bato wana soko tali bien. Tangu Kabila sisi ko mona ba chef na bango, na ba Éthiopie na Afrique du Sud. Amba mo mouvement bandi. Soit disant de comment kazomi benga secrétaire général à IDPS. Pas abandi ba manifestation na bato na ye. Il y a de ba petit muso bazo lande na sima bazo yebe loko eleka te. Biso ba mbiaka bato ya vision ya aigle to yebi makambo ndenge zokende. Omoni basali mouvement ote manifestation to ke boy. O centre Nganda e boy na boy. Tout ça ezaki plan na bango déjà pour na koluka ko affaiblir parti présidentiel aussi mi chef de l'État pour na makambo. Tango el makambo eleke c'est là même pas 3 jours. Pouf. Makambo M23 ebimi. Et tango makambo M23 ebimi wana soko landi bien ndenge ebimaki wana ndeko moko soit disant opposant aye kaka le même jour ye discours ne kaka ote biso makambo wana boye toyoka te mais il faut chef de l'État ya benga kutu monsieur Félix bon likambo ta za monsieur Là vous parlez je parlais monsieur les danseurs là comment on est na bon qui manga yina ni Fayulu voilà président Eli na butu bena moyi ce monsieur landa langage na ya lobi il faut ba benga ba partie prenante nyonso ba fanda pour na paix ekota na est. Tant mutu azoloba ke partie prenante c'est que parti oyo aza na sujet la likambo wana o azali à la cause ya likambo wana mutu azoyesa bino polele ke fo makambo wana esila il faut bofandisa biso po biso nde bakolo makambo. Mais vous ne comprenez pas. Et en complicité na soit déjà ba père na yo ya bengaka ya ba église oyo lelo bakomela biso ba politicien na kati ya église na biso moko tokoli nango na kati ya Congo tokoli na église catholique. Mais ya bato mo babimi daleneya ote il faut dialogue pour na paix kota na est. Mais mutu amayela kofanda réfléchir bon tango bozo senga dialogue pour na paix kota ce qui binonde boza la base ya makambo wana toi analyser nyonso ensemble. Donc pour vous dire que na kati ya Congo tozana ba très très ebele
même au sein de l'armée. Mais ezomona na misu. Est-ce que ngana robetolo lisolo be yozomona? Bakanga yi mutu tel sali trahison. Bakanga ki boye. Ozomona te. Tomoni un généraux à Mélissim. Oya sola kala Soki major, oui. Major. Ndenge yo moni nenga pe na moni. Yebisanga makambo ndenge wana. Ozo trouvango normal. Moyena billet vert okende koteka moko. So landeli bato wana ba nationalité na bango eza na nationalité douteuse. Soko landeli bango bien. Même bandeko basa désordre na kati ya parti na biso IDPS pour na pas affaiblir le chef de l'État. So landeli ba nationalité na bango oyoka kaka Bizibururu Rwabonana. Donc, ça veut dire vous êtes en train d'accuser je n'ai jamais cité les noms de qui que ce soit. Na lobby. Yango nazoloba te. Yango nazoloba na yo. Tango mutu mboka eza na ndenge toza awa. Yo le fanda o réfléchir. O tia mokonza mboka yo oza na ye même esprit poids. Yo sepeli o force wana. Okendaka kotengamisa bato mosusu na sens opposé na pouvoir en place. Boyebisanga to pe so kombo nini. Merci beaucoup mon amboka Freddy et nous aussi de condamner moi moké. Mais toi parler sur sécurité. Mais on voit silence total na ba notable Nord Kivu majeur tel que le Vital Kamerhe, le Batsu du Kwebu. Parce que le Comore a une déclaration contre l'agression rwandaise au sein de la République du Congo. Bon, à ce que moi je sache, bateau, surtout dans makambo ya changement ya constitution, na monaki bandeko mingi, soi-disant ba notable ya kuna, bazape na pouvoir, balobaki lote. Banotable Yakuna ka yakuna wapi bakota este wana ka kote ozoloba wana ngala zaka na posa otanga bakombola bango te na ofula bango bandeko wana so landeli bango bien omona silence radio bazolobela kote. Pourquoi? Na kati ya changement ya constitution bayebi ke ba étranger ba rozala sous la force te bango bayebi yango sikoyo tellement bango ba X wana ngala tanga na nga bakombola ya bato wana te bayebi ke soki ba changer loko biso oyo to betaka tolo oyo to miyebi ke tozala biso ba étranger mais to ya kokota désordre na Congo to kozala sous espace te ba chango poate nazo biso solo te donc bango ba se comporter bongo bandeko mingi bazaka ndenge wana yebi ke bon ngana na ngai nationalité douteuse ndenge changement ya constitution oyo étranger ozala susu na poate na kati ya République démocratique du Congo ngana kotia poa na makambo wana te aolinga te. On doit accuser quelques autorités au bazar na kati ya gouvernement les étrangers na tangi mutu te non tangi mutu mais on doit juger quelques autorités na lobby bo na tangi mutu te na bo tangi be mutu te tozo sala analyse je suis politicien mon frère na lobby te on mboka Freddy. Ça veut dire qu'il y a des autorités au sein du gouvernement, ils sont des étrangers. Tangu papa Mboso alobaka ke bino na yebi bino tokotanga bakombo na bino boza na makambo ya M23 kuna bozela tokotanga bino yo yoka ki be yoka groupes armés. Voilà oyoka ko be yoka te so yoka ka ngate lelo ope na kosepela na mona président ya Assemblée nationale Vital Kamerhe alobeli pe makambo wana esanga bien makasi kama so munazo lobela quand même au sensibiliser ba alobeli nini bitumbe sila yo so mona te c'est pas grave ça bien so ka lobeli yango mais sauf que ngana zo landa vraiment te ça mabete ba lobela ngo biso souci na biso za bitumba wana esila toza na problème na ba Rwanda te Rwanda tika jamais kozala na kolta na minute au moni bazo salaka désordre bafongo la frontière Rwanda bayiba ba minéraux titi so bayibia ba moni moyete pa balongo bakei donc ça moyibi osa pillage complicité na bato la katiawa ngai na osenga nano mokonza mboka chef de l'état Fatou Beton ba changer les biso oui ba réforme ya ba élément ya likolo ya ba cadre
mais baoya se wana balona lona ba petit na bango mwana noko mwana nani batikala tikala kala ba poste na ba frontière wana baza pona ko faciliter makambo ya bato batikala bango. Il faut changement total. Il y a ba service wana surtout ya sécurité. Il faut ça là-bas. Naebe le roni na zoloba. Ah na loba lokola politicien. Donc vous faites les révélations directement. Mon frère, na lobi boye, ndeto zawa. Il faut changement et ça là-bas. Pona kolongwa na kati ya makambo ba traître, akazu kanyaka, asali trahison. Il faut changement ça là-bas. Eze loko ya koyoka sonité. Chef, aosa musa na ye ndenge longo bani. Mais il faut moi dictature hein, ezala ekota. Ezala penda pour makambo qui est normal. Comment expliquer bandeko bazo kufa air nyoso? Yo fandi no pe sans problème aux autres côté. Sauf que zaki partage ya ba poste awo komona. Non, les notables de X Y. Non. Mais awa est-ce que yoki bazolo bango? Rien du tout. Rien. Balo bele ote. Na sengi kutu mokonza mboka lisusu. Soki moye ezali. Bachata peine de mort ya ba politicien en costume. Mais pourquoi vous entendez débattre toujours avec la politique, la politicienne? Papa, nayebi makambo nga nazali moi politique. Nayebi pourquoi nazoloba makambo wana bongo. Il faut bacha peine de mort pona ba politicien. Oyibi ndenge mona kuluna. Osali trahison ndenge mona kuluna. Bazio ba memi okana na kanya makasese. Ba rediminer makambo wana ba osala. En plus, eloko kamusa ngai. Ozwa mbongo yango ozwi ba milliard suka nango tongi ya ba immeuble. Omoni eloko sala nango ate mukolo kokufa otiki yango mindele batikana ko rene na musu. Esili me obomisaki bato. Mbongo makela. Suka nango za nini? Merci beaucoup, mon amboka Freddy. Nous allons effet de conscience et pas politicien de la République démocratique du Congo. Toi qui n'as rencontre eux d'aller prévu, beaucoup la lundi. Il y a Église catholique, on a chef de l'État, on a rappelé tout ce qu'il dit. Pour na kuluka kimia na kati ya ekolo na biso mais tolani discours ya ba Église catholique au 5 ans va parler ming sur dialogue union nationale. Que pensez-vous? Merci pour la question, c'est une bonne question. Quand on est l'église catholique, on va parler ming sur dialogue. Tokende kaka na même mutuna yo tourner. Bandeko ya M23, bazo senga nini? Tuna nga maloba yo. Bango ezaka dialogue. M23 sur le langage na bango, bazo senga ka dialogue. Il faut tout dialoguer, ba corps moko siname, soko landi ba église dialogue. Soko landi failu dialogue. Donc au moins que baza même langage. Mais bango soki o epsinga ki bandeko église catholique bazolo ba ke dialogue pour kimé kota na Congo. Bango nde baza la base ya makambo wana. Mais na surtout na question parce que tant yo lobi ke to dialogue pour kimé kota. C'est que yonde mutu za na kati ya makambo wana. Yonde oyebi yango ke soki to sololi na point boye to kosisa makambo yo. C'est que yonde oyebi yango. Yebisanga toloba nini. Donc pour nous chef de l'État position ezaki moko. Tokosi sabili bitumba wana bongo pas question de dialogue. C'est comme ça. Donc on veut dire vous allez pas négocier. Tu négocier nini mboka za ya biso. Même entre les politiques de Kabila, de Katumbi. Kabila azwaka chance ayaka na Congo. Na baboti na mbula pa bo chance le pamba comme président ya Congo. Ba uti na bango Rwanda ndenge ba yaki na bango papa bakomba Congo. Le problème est ça. Mais biso to dialoguer ni na Kabila. Kabila asali ba mandat na yi. Asali na bawa moyibi. Makambo ndenge na ndenge. Lelo yo babomisi batu par-ci par-là. Yo ozolinga to dialoguer ni na ye. Dialogue ezate. Biso to bunda pona ekolo soki esengi biso to koma ba wazalendo to koma ba wazalendo na kati ya wa capital lawa pona ko défendre Congo. Toza mibali papa to abasite
ba petit wana ozomona ba Rwanda ba makolo ezanga forme wana aza na poids te eza nde trahison nde moto ezosalama. Il faut changement salama biso tokosengela mosusu te changement déboulonnement. mais eza système te soki babandaki déjà na ekomi na 80%, 20% wana fo esalama mbala moko baagent ya nazo insiste baagent ya se oyo basalasala ba 30 ans 35 ans kaka na poste moko mokonzi ya mboka bachange bango nde moto bazocreye facilitation ya makambo ndenge na ndenge kofacilite bato na bango wana. Il faut changement total na bafrontière surtout nayebi eloko na oloba oui awa na oloba lokola politique na oloba lokola bakata video nga naza nalobi boye bongo soki nasengi changement na bafrontière est-ce que ça péché quand vous avez comment dire senti quelque chose, c'est pour cela vous êtes en train de parler ça. nalobi boye tango bamakambo moko ezosala momona o te eloko boye elekaki o te basalaki boye banani bazolekisa yango banani bafacilita makambo wana. Allez-y comprendre. Merci beaucoup mon amboka Freddy négocie aussi ma révélation toi qui est sur UDP c'est parti cher ya mon amboka fait ton Tshisekedi oh il tozomona silence total na ngama mon amboka Christin Kabuya tu bien ma période oh azara vraiment au four au moulin mais il a gardé sa silence. Qu'est-ce que cela veut dire? Oh que j'ai jamais Kabunda mis prison on va garder silence na. Mon frère ndenge toza awa il faut koyebaka yango ke tango tokomaka na bamakambo ya minene c'est là où les grands politiciens bafandaka silence base réunir mpona réfléchir nini ofo basala. Qui est le grand politicien? Bongo yoko boya ke yango na lobi boye yango yoko boya ke mwana mboko Christin Kabuya président ad intérim du parti présidentiel aza grand politicien te natuni kaka te on a lobi te Deo Bizibu mpe baza wana non Deo Bizibu nani secrétaire général adjoint ya parti na biso aza na ye okay. Mais maître na bango oyo Fachi Beto ayebi ke natiki kuna chef ya parti c'est Augustin Kabuya Chingoma. Deo Bizibu eloko ezosala ezali vertige au landa surtout makanti ya tribalisme c'est pas bien surtout dans le monde politique faut qu'on éviter tribalisme ote mais biso nde to aboye biso bata este et bon politique makambo wana ezalaka te yo moto aye social nini tango olobi na nga ke silence ya mwana mboko Christin Kabuya oui afandi azo réfléchir puis azo tala comment mokonzi mboka azo travailler chef de l'état nde président ya parti ye nde atie wana kwa président par intérim azolanda ba directive na ye ndenge akopesa ye ndenge ya kotambola na minute olinga aloba nini mokonzi mboka sa alobaki biso tofandi to réfléchir tango yebisinga ke nani masa na biso nani comment dire nani Kabundi ndenge abimi na prison nde ya kobanga hein c'est ex votre pensez-vous que Kabundi aza grand frère nanga non quand même toza ba master toza ba ene nanga nani ex-secrétaire ex-président ex-président akoma na parti na ye ngai mérite mon respect wana nafingi nabi masa oyo Kabundi ndenge abimi na prison est-ce que le secrétaire général le président par intérim du parti présidentiel CG Kabuya akobanga ye par rapport ya nini afandi azo réfléchir aotala ndenge mboka ezokende azolanda ba directive ya mokonzi ya mboka oyo linga sa nini est-ce que mwana mboka Chingoma aningisaka Congo akoki kobanga masa wana jamais kotangaka Bizibu na makambo te apesaka te azopese te nalobi boye Bizibu na makambo oyo azopese te peut-être na makambo na bango wana yo ozokaka komwa moto Bizibururu mon frère kokotisanga na ba anglais wana te tous ces petits oyo bazolande wana ya monoko solo bayebi eloko te c'est monsieur azali kojouer double G qui Deo azo jouer double G
Comment expliquer kaka na moment mboka eza na agression kaka moment yozo ya Canada. Donc so yo c'est désordre 3 jours après, 4 jours après makambo wana salami. Bato ba lande ba yebe lo côté. To yebi makambo nini o bango ba osala. Mais Nzambe a confondre bango. Merci beaucoup mwana mboka Freddy tokomi na suka masonda biso. Message ni euro ko lancer ba mboka dans 5 minutes ba otala na moment o. Message na ngai oyo nakoki ko lancer na bana Congo, ba vrai congolais. Ba oyo balia tomboka. Ba oyo balia madame. Message on a lancé na bino ezali ke bino nyonso vous avez le même esprit na mokonza mboka Fatou Beto chef de l'état oyo ezali virage ya suka soki totiki kaka na minute oyo Congo eke na maboka ba Rwandais lisusu esili esclavagisme ata ya 3 siècles na ebite mukoni tokolongola ka yango bango ba yebi ke ya dernière carte to bandaki tant to komi kala makambo constitution ba moni ke to komi na suka gaga mami bimisi en face abino ngai nde donc problème na biso eza yango wana biso nyonso derrière mokonza mboka derrière FARDC na biso derrière mboka na biso to défendre yango tina li fobo message na kopesa ka yango wana. Merci. Et na remercier Suba na poto na moni marché bosalaki ya makasi ba mama Sylvie bino nyonso merci beaucoup na marché bosalaki na poto merci beaucoup.